beta bango dingo moto nange nzambe likolo yeme yinda batelaka biso nyonso poza bana na ye la 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 la. Donc dans un système où il y a crédibilité quoi. On comprend muto les gens à la bête. Les qui sont bêtis mukolo tika bitumba no kiti. Ba pour la ba on dit maté. Je n'ai pas bango surtout presque je n'ai pas bango na beta bango. Nangi binaki no abeta bango. Mboto de so walingaka l'ami dans vos journalistes de Saint-Esprit ça abno toujours match à jour qui to komosi na site makasi yango www.potonapoto.com avec Yemoko beauté image. Dans la caméra, la métisse noire, longue jambe, Babi Mobala Sola qui tokos. Nous avons senti les meilleurs réalisateurs du monde, Alpha Goffin, Massage, Moutima Myriam, Maman Ezekiel. Babi Bambote toujours rebellé, Nabato Nyoso, Oyo Balandara toujours sito, www.com. Babi Lolo Oyo, Biso Beta Ramasolo, tout le Otoye. Et pas moi na champion, moi na koi. C'est qui koi? Boye bega na kati émission to bombi kombo. Moi na champion, moi na koi. C'est-à-dire que tata na déjà ada nyama munene na kati na Congo. Ada na ba champion munene na kati na Congo. Ada ba sentir a dégâts na kati na Congo. Bana zaïti na époque à Congo. Veut dire que le auto ta la moi nango teba. Ba komba na ezo buna mandenge nini? Depuis en France, bah comme je vous demande nini, dans la Belgique, dans la France, parce que à comme une dimension nini. Tout le monde aujourd'hui, tout pour ça na pembe na ye beauté qui nous beauté fait là, les meilleurs de Paris, l'accélère biso die dingo. Ah, mon tabi mon laya o wapi. Bonne idée. Ouais, pepe la laisse nangolo e dingo motuna ngenge. Ouais. Nangola e dingo motuna. Nangolo e dingo motuna ngenge. Soit baka to baka, baby baka nangola nzambe nangola. Ouais, papa na maman vont dire nzambe c'est quoi. Le roi tozane non, le roi za vivant no indi nzambe nanga c'est on mona quoi. On comprend donc on a bien nangolo e dingo motuna ngenge. Nzambe likolo yeme yinda batela biso nyonso poza bana na ye. Voilà, merci beaucoup Die Dingwe. Motuna ngenge nde mo azolo bazu penda koma papa mobimba. Mais Die Dingwe première émission sur Zakayo ezaka na kati ya comment dans la France. Après deuxième fois tout monde na ba image ya Belgique ndenge to bunda na ba coupe na ndenge gagner. Mais Die Dingo tout ba fanatique na tout bazo déclarer kakelo romonko Die Dingo obeta o gagner. Ozo yo kango na ndenge nini? Zo sa na ndenge nini? Ouais, ça là on a vraiment bien pour talara ba fanatique quoi. Surtout vraiment na bundaka ko na ngamote. Na bunda kona ba fanatique nanga ba sepela na PCP honneur na idingo motuna ngenge pe na ba fanatique na ye presque nyons tout ya ngomoni ke ba fanatique na net ba chéri lunga avec ça OK moi na vierambo on comprend donc alingi ke di idingo e abunda abeta kaka toujours parce que non ça donc tant qu'il n'a pas champion il faut na beta kaka pour chéri lunga avec ça ce que tu as dit crédibilité donc dans un système où il y a crédibilité quoi. Voilà Die Dingo ngana tune le roman ko loro wana e utaki para Yemoko action zakoto ba mota to ce que vous allez action lobi so kuté na die otunier so kuté na ba quartier msusu otunier action lobi yazoloka o aza prêt ya kobunda na ye na ebité Die Dingo so za prêt ya kobunda na action bendeni. Bon, toutefois, action ça côté, on va perdre n'anga quoi. On comprend. Donc on va perdre n'angai. C'est qu'au Bunda, trop de temps sur le championnat. Ceux qui versent ça tient Mbongo. Ouais, ceux qui versent ça tient Mbongo. Ouais, ceux qui nous gagnent Mbongo quoi. Et comme nous est là. Mais dans ça pour répondre à combat, au moment que à Monique, à ça fait les bols, vraiment que et re-signer contrat. Nadi abuna nadi dingwe. Aya kuta na bino. Bozana. Ouais na Bunda. Die Dingwe so bato bangi ba yeba susu komba na yo na Maurice est-ce que ceux qui bazongi susu komba na yo na Maurice est-ce que boko okobunda na Maurice o okobunda te au moins ngani naza envier bato o baza déjà ba supérieur o baza na ba trophée baza na ba titre. Vous comprenez? Sur Maurice, on a trophée, on a titre. On a envié pour. Il y a une fois envié. Vérité. Mais Maurice, c'est qu'il y a un micro, il y a un champion. Il y a un maman, maman Ndanga. Il y a un maman Ndanga. Il y a un combo, il y a
comme mutuna moko ayebaki système na ye ake ateki ye abwakeli ye mai maître libondas ngati na Belgique na peso bambote ozwi mutuna libondas otindi aki nobwakeli mai mpo oyebaki libondas ayebaki technique na ye eza solo pa yango ganyaki bon omoni neti tokolo blasuma Maurice te wana komi monotoni on comprend muto déjà na bête on reprend déjà na bête oyo sanga kaka besoin ya komba yo na legi so abeti mukolo atika bitumba no kité on comprend donc oyo eza Paris eza ya lobeke mboka na ye siko babeti na kati ya Paris na mboka na ye wana komi monotoni ngana obulini tikina bungana ba neti ba vie ba action za koto na bundi na action za koto na bike na bénéficier eloko moko boye otantike na bundi neti bakomba mosusu wana namona neti Diedingwe soki lelo bato batieli yo mbongo venanga JP Kumaluta de pétrole de Dallas nakata Dallas bambo théâtre ça je sais que les babi mokonza Viviane nakata Londres bambo théâtre soki lelo batieli yo mbongo obunda na papa na yo Shaolin boyoka makambo oyo question uti musika babina tuna yo soki batieli yo mbongo na papa na Shaolin okobunda okobunda moi soki ana batorcha bambongo bazeli soki neti na Anvers Kovo VV Kanka l'international à Kochakou-Lar Angers soki na Londres venanga tinondo luka baladi light donc bakocha balar on a koto Angers quoi est-ce que vous avez pena prêt qui a papa na Shaolin non ti papa na Shaolin yi marambo o yangana yi on comprend to le bilango après o eza interview yangai eza interview mon papa Shaolin ti biso to pour to ko chape mbongo na biso to tie mbongo pona die to yeba die qui soki okoki bon premièrement non pe na raisonner ngote non pe na boulango pété quoi on comprend nga zandi na zo boulende keno génération na ngai on comprend donc génération na ngana corriger on c'est bon la génération na yo zo mona nani oyo moni ko ngobunda na ye biso ba oyo to tchablo na biso age ba auditeur baza ya zo boya mamandanga ba fantiki no ba bile retour mamanda na génération na ngai neti mundo bango ndefu ba mona ngaponga na titre ngamna na titre na kena na bato baza na titre te soki no bato ba otala le monde entier na Afrique to papa no aza ya ngati mboka ya Congo na Europe mobimba titre za na yango eza titre nini na wana champion d'Europe nous champion d'Europe ba image des internet to na poto ba ko s'arrêter vous comprenez ba ko s'arrêter nous champion d'Europe o amonique amoni akoki à l'équipe na bino a affronter ngai vous comprenez ngana na batu o ba ko chabala vous comprenez surtout na Canada ba rina lokolo ba vie Guilain Boloka vous comprenez ba solo là vient na JR Kondoko a Tchakutular na yi na bunda ba Paris ba kumba na Paris awa batu ba mona na pe na beta donc n'est-ce pas à côté sous Moussou, vous comprenez? Ça va. Diedingo to moko na suka émission biso question na nga suka quartier Moussou animaki yo ba singana tuna yo soko za pour balobi na kati plateau na nga na koyamba de quartier na koyamba mama ndanga na koyamba die edingwe soki oza pour boza la plateau moko boza la changement de parole binomi balé oh tie loko na oya tie obimisi moto eba bimisi loko bimisi bon tout ça pour non tie loba m susu toko bunda neta na ba trophée on comprend toko bunda na ba trophée ngana na kata plateau tout ça les échanges de paroles on comprend à ton moko donc ngana na titre donc on discute na mutaza na titre ti donc yende faut alanda envier titre o ngana zanango ponde azongo donc yaza elo moto ce qu'on a landil point ba kacher basé belé oya monia koki abimi adversaire zaka morte ka Maurice non ouais na zone na comme Angola kache wana ya Angola wana bita bango nyoso tout je na bango nyoso tout parce que je na bango nyoso na bita bango je na bango presque bango nyoso na bita bango siko Diedingo batanga bayeba soki lelo balobi die otika ndi bato babenga ki obundaka na fétiche otika kobunda na fétiche obunda technique ou abengi lit est-ce que vous allez pour yango ou au message kaka kobunda na système catch kaka omoni bato ba yebsa ko bongo
au moins douté ils ont fanatique balingaka yo na bato wana pe bazana kati ouais non ça va fanatique nanga ba yeba ka di edingwe azui catch na balabala te donc ngana azui catch et pas il y a dans père spirituel il y a catch donc na zongo libanda te na lokoti ngoti donc na kuté ngobuyi tina botami na zotanga catcher nini o amema di edingwe te donc on sur la catch na za béni et pas ba velours pour catcher ni tout on zo pas edingwe il faut mon amone edingwe faut yamba di edingwe faut mema di edingwe donc on a ça la lit na ça les judo donc puis na za na catch donc dans le catch di bandati donc na ziongo vima na kata parler donc kokola na nga na soka conseil ya ba vie o ba catcher di il faut ça la sport di il faut boy di il faut boy on le loke à part fétiche non bêta non quoi ça donc il y a danger pour les athées pour na ça l'élite il y a grand formateur prof Saïda basali a trop place aux alliés donc mutu a formé na liti wana voilà message nini ya yo ya suka oko pesa na ba fanatique so bazolanda yo ouais toujours ba fanatique na ngai donc à partir du mois prochain na na ba combat boyebi ke na toujours na cinéma on a préparé toujours film bolanda yango bo soutenir yango donc et kende vraiment liboso quoi to ça bana mboka ça ne sert à rien ko finga ya ko yina ya ko tonga to ça bomoko donc to kende liboso na pesi ba mbote na so ya trop ba fanatique nyos baninga di edingwe venanga Ange Kaniki basali a trouvé nanga on a parlé to ken envers ko vo vv kanka wa l'international faut bara donc ko vo vv kanka l'international na rata envers to akanga masolo to ken rata Londres na pesi ba mbote ya trop pa la delight venanga tinondo luka presque bino tout na Londres boza vraiment ebelé na Canada to bo santé arène na lokolo venanga yi Guilain Boluka donc na Paris to ke isusu petit nanga Sandra la merveille merci beaucoup Dieu té na pesa tambo té souke père Sandra la merveille vous comprenez pour un petit terre propre do ya parler vraiment donc Sandra la merveille bambo théâtre donc OP azui mambo tété bo sa mazu até quoi à suivre. Dans la pembe na ngaya wa Thierry Versace c'est babi prêt à danger prêt à danger babi il passe par na ba combat die dingwe to ko tuna ye par rapport ya die abundaka ndenge nini bonjour Thierry Versace merci beaucoup papa Boninzo meilleur journaliste c'est Bogar après même faut na ba héros na mon journaliste moi Bogar quoi merci moi bien merci masalanga vraiment die edingwe obi ke namona ba catcher na poto namoni ya ala mayo convaincre masolo tango aye boye auti ba mboka na ye abeti na Paris abotoli coupe ake na Bruxelles abotoli coupe abundi gout na bato babunda na papa na ye mais malgré ba lekaki esprit tout ça banine mais ya atia ba point belé ala que ça m'a bocacité vraiment na mona maya obeta ma match bien nazo c'est vraiment ni azaboye eta que moi collaborateur ya masalanga die de soutenir toujours bandera zo telema kin bo soutenir parce que babi idéologie babi nzete ku foraté ke ba manga pe ko ya manga nzone mbuma mo pe ko ki bo tisu manga iwa neza die dingwe donc mikolo tolo ba o jeune mon a pari akacha azate aller ba ya tu nga la pari obi ça fait longtemps na mon ma ya zo coiffer sur coiffer bientôt ku to ça filmer bato ba ba dingwe edingo moto na ngenga nini banini die siko zozongela idéologie edingo etanga banda mona muke tinda zozonga azo jouer ba rôle na tout donc ezo biso moata l'état to sala mo ba programme to ça bani to luka ba place bani poto organiser masolo na ezo biso moata mais na lo bala mutu nyonso mona kintu alinga edingo moto na ngenge alinga die edingo kachara Bogar soutenir ye ba cassette ebima ba DVD obima o chabiso poa. Donc, mais Kacher, Bochabiso poids, na sepeli à trop JR et moi pas à peine, il doit soutenir toujours. Merci beaucoup. Mais ndenge autour le bas tout à l'heure, à Botoli Coupawa, à Botoli Coupe na Belgique. Mais dans la France, tout le monde va Kacher amener les bases belé. Il y a Mikolo ndenge autour le bas Bunna papa naye. Preuve n'est que na la première personne oh na filmé qui image naye na comment en France, oh des autres de côté qui entre Kangala na
na quartier moko machine à guerre bazalaki wana merci beauté et ça qui bitumba et l'on est vraiment bitumba quartier comme qui bitumba vraiment qui moi ba compréhension kota qui jamais dit à Rubuna bango dit à zamwana bango baza ba promotion na papa na ye mais na yebité na ndenge ozoloba botoli coupa wa botu coupe na Belgique ozomona te ndenge ozoloba bongo ozotia na danger moko bona ba mikolo non ngani azabu na nebike masanga za na grande efficacité muto azosala ke mukileza la minute omoni ba viona respect na bakangala respect na batu nyonso topesi ba moment lokumu mais ba ke pili moko ezoswa bango pe à l'époque vieux non so bango ba ke pili moko ezoswa neza na bazo gagner so gagner na ndenge ke mon frère play banini po abundaka na vieux talaka pili azo bundana na vieux ozo imaginer voilà donc ya ma mebele ya azo bosser na ndenge nyama ba voyage pas pamba azo kene par-ci par-là neza ba contrat aux États-Unis donc to ça non filmé ya po muto za non poser ya to ça des missions to averti ba tunyoso banakin ba fanatique ba lingradie Thierry Vericha Lunga pesa quadra mais soutient toujours ebika makamba ci biso peto ba sportif. Merci beaucoup. Derrière papa. Voilà Balobi. Merci beaucoup na Thierry Versa c'est Balobi. Wana oya lobby et Talika Kayemoko na tous les catcheurs dans la France respect na bino na tous les catcheurs dans la Belgique oeza public il y a Dieu et Dingwe Balobi Boni. Ouais, bonjour mon frère, ça va? Ça va Boninzo. Ouais, Kimia Bonindo. Colondoule toujours tout progresser toujours et tout, on est dans le monde d'évolution et tout, on est en train d'évoluer quoi. Ça va, merci beaucoup. L'autre thème c'est micro parce que tout le monde a besoin de déclarer par rapport il y a des dingwe besoin ça vraiment ba déclaration azo gagner bitum mais bazo tricher trop bazo linga asala tout apola mais par rapport kaka ndi bazo linga asala tout apola mazo gagner mais bino taki ba fanatique na izo sala bino ndenge nini moi message sur Rosa lango par rapport ya ba combat na ce franchement le mec il est en train de faire tout pour montrer où les talents les apanaïs quoi. Le talent là mutakobo et on te po babi comment je fais dire. On est moins c'est babombe on va aussi pas moins daté. On va bouger même là c'est à bord moi conseil bon couvrir bien. Na faut pas bouger on est ko et après risque ici. Comprends? Donc si et puis ça venait ba place on va bomber bon moi weza ko là et Dieu ninga aller ande to sur là les loli sur là Dieu. Nga Jackson Boy Guy Antonio Kunga donc là le bango pena boza pena plaisir pour tout le monde bestrait na ba télé na ba Facebook to ebi lelo tout le monde dans monde internet on est en héros tout côté na ba internet bon on a ba image on entend bon on ça là c'est des images très flippant quand bon on mutako sans mutu pamba mbako ça ba mambo ya ça te donc faut bondima makambo ezo mona na misa ba tout bon on a ke konzo ya on comprend konzo ya li azo combattre azoki na boulot yo papa pesaki pour ezalo là papa Dieu na likolo ala na likolo apesi musane na se biso to sala ngo mona to mona ba bandimi ankolo ba ye pesi ko ninga zana azape na musala na ya la nzela na fo bo sepela na nzela bo pesi courage akenda sala abeta bat ba sepela ngako n'esprit ankolo nangi bena keno abeta ba non papa na abeta ka o eza ba papa sui eza makambo o eza makambo komba eza mama ba give me balare pesa moi ba give me omonye nga a préparer ba compétition ya na tivé biso ne to préparer ba compétition bena que non nde na benga fona kota magasin na fona bima na misa ba mona nga be non na lati danger donc il pas azo bête compétition donc ne la fois gagner ba pour la ba on dit maté beta bango dingwe moto nangenge merci beaucoup Jackson Boy merci beaucoup Jackson Boy babi toujours ba play babi ba jeune ba toujours ba solo ki tokos o toujours ba yeb ma solo ya Dieu et Dingwe bonsoir bonsoir papa Boninzo elengi pas toujours mon nom à kaka dans ma cadre ya ma solo ya champion Dieu Dingwe to éviter message nous en yango par rapport à ba combat na ou conseil européen c'est par rapport à ba combat na Edingwe za to lo bandeni Dieu vraiment za
prodige quoi. Mon eloko papa salagi. Eloko papa tant ça koki saïté. Moi no squazo ya na sima. Na ba mayele na ba technologie mikolo. Donc yo mozo monara un plus so baxa. En plus ça na mbula ya ko améliorer na ba ko sala ba performance nyonso papa salagi. Donc ma solo ya kitoko. Donc ba vie na ki de trouver tel so mo ba vie na kombane mo be sale moi. Ye Adamo Amouké. Donc, c'est comme bon, comme on tient un niveau, Liban des sous dégâts, na 4 dégâts, vieux papa da papa. Donc, papa c'est respecté. Donc, moi, tu as bien. Dieu vraiment, c'est. Il y a vraiment mon s'il y a ça, c'est un spectacle. Ah ouais, so bolibo mona ya moto bomono, bolibo mona ya technique bomono, donc on soit mobimba. Ya mobimba. Merci beaucoup. Na leli ya. Bonsoir Kouloutou. Bonsoir. Bonjour. Vous me sentez bien? Kouloutou bato o bazolanda yo balingi bayeba yo o présenter oza ki pe oza nani na sima ya Die Edingwe. Die Edingwe ne aza frère ne tolobaka aza frère petit frère po excusez ngai ba mu er mu biso bazero to comme oloba bilobela aza petit frère ngana neve ya nyama grand kacher boyebi kololingwanda bando bundana papa Edingwe dia kola pa nyama azali frère na ngai tana monaki na bapoto na préféra ke tozalaka na ye na musalo ya yebi o papa Alexis banda botama po ya botami na yango tozalaka tokoka ko avancer masolango ndenge ezali. Donc eza na kombo ya Die Edingwe te eza na kombo ya papa Edingwe moto na ngenge vient biso nyonso toyebi. Voilà. Merci beaucoup. Mais par contre, dans la minute où on a un rôle, il y a manager, on a un rôle, il y a entraîneur, on a un rôle, il y a Die Edingwe. Exactement, tu as une vraie question, c'est pas un autre. Nazo meka ko sala rôle ya producteur et ya organisateur. Mais on ne soit pas makasi aebika ko ya tutsa maboko pour moi na moto na ngenge Die Edingwe aken liboso aye ezaka ngaite mengani aza boye na meka ko sala combat o bomona na libuluma nzengele et bunda a gagné des combats vendredi et samedi. Voilà. Donc o akoya na makasi aya poussa pour masolo ya catch na biso Congo et que liboso na Paris ala raté ba venanga action za koto ba venanga machine de guerre kangala bazalaka banda kala to bango ba vrai pomba to mwana kin ba bundaka te me petit aya bunda bitumba to meka osala mo organisation pour petit bunda o petit na ngai pe na maître ya solo donc champion ya Europe ba pesa linzanza donc boyebi le ko conseil nini o européen était que na bitumba ya vendredi ozala ki wana ya samedi pour zala ki wana des autres de bundamaki des autres de salamaki entre mutoto tanga katia na biso mokolo papa na biso ve na biso grand frère na biso kangala na ndekone ya katia msusu wana babundaki kaka propos ya makambo ya Die Edingwe bazo sala confusion que Die Edingwe il fait bayebaka ba katia baza na ba ta fétiche baza na ebité jusqu'au différence ni yo ça l'état que oza pemena Die Edingwe est-ce que Die Edingwe aza féticheur ou aza catcher ita ke yumdo za pembe na yi likambango teza kolobela te po banda ba vie ba catcher bazala ba vie kangala exemplement utolo ba kombo na e vie kangala machine de guerre aza ba vie mo pe babunda ba komba pe ya pamba te ba vie pena babunda na mama solo ba vie na biso belé ba leka to yebi bango masolo ya catch ya Congo biso ne toza boye retour à l'authenticité surtout ba na Congo da totila donc gwa ezalaka na masolo tout de tout le monde a Nigeria beko le belé basala ba masolongo et ate ke opo Edingwe o kisi c'est la raté qui c'est za tezane makambo mutayebi et anet na famille na bino balaxio ke salaka boye poko mamutu ozo comprendre nga na expliquer tonton wana ba grand frère ya on to senga be sponsor ba ebele ba producteur ba makambo belé ba otsa so poa ba grand frère bazo mona ke mwana ye na ngenge mwana ya moto na ngenge tant tolo ba mwana ye na ngenge poza mwana moto na ngenge ba vena biso to tala ba on ba TV to mona bango ba nda ko bunda banda kala baza be sportif qualifié muto afula bango azalaki te so biso to bando fula mwana oyoyo ba yaya wana to wana bango posa po ba ya ba encadrer bana ba sportif o baza ya sika et la ba judoka et la ba karatéka et la banani jiu-jitsu man donc ba tout wana bino posa biso ne toza boye to wana posa to tsabino po bokele liboso posa sport ya Congo
Et là, Congo pour na idingo moto na ngenge te, idingo moto na ngenge ça déjà pas abuni na Paris. Ya moi, ya papa bunda, ya moi na pe abundi. Na sepeli mingi, na pesi bino mbote Belmondo Jean-Paul. Moto na ngenge vi na ngai ya yo yango. Merci beaucoup to comme na suka émission na biso lelo o to ko zo die na kat na terrain na ye o ya fani na ba fanatique na ye to ye ba message ni ba fanatique na ye bazana yango. Tuzala Kiwana Babina, meilleur réalisateur Nabiso Alpha Goffin Massage, les meilleurs réalisateurs du monde Alpha Goffin Massage. Babina Bossenté, les meilleurs de Paris, beauté qui nous beauté faire la métisse noire. Babylon jamais, Bambote trop, la venanga Alexandre, Nakat na Bruxelles, la venanga Alexandre, Nakat na Belgique, Bambote trop. Balobi, venanga Yemoko Vasco de Gama, Nakat na Gand, Vasco de Gama, Bambo Théâtre, Vasco de Gama, Balobi, Bambo Théâtre, Venanga Thierry Versace, Babi Bambo Théâtre, Babi Viwana, Babi Bambo a dansé, Babi Yeni, Babi sur la Kitokos, Babi Tourouye, Babi sur la Kitokos, Mbote toujours, Balobi na André Petotano, le meilleur de Paris, na Bossanité, Balobi, ba vrai chéri tout, Mimi de Paris. Mimi de Paris, babi yoda 3 fois boss l'équipe bango na mbongo ba fit tout ba momi tout ya pense no l'équipe bango na mbongo divine mutombo ba mbote ato ska yozali avant masao ba mbote atro balobi maman na biso moko mwasi ya cameraman na biso ki tokos to bombi yo to boso ko ba ko ska yozali ba mbote atro na part ya beauté image la métisse noire longue jambe ba mbote toujours na mwasi na ngai balobi de na bomi na ko na bona koloba. Merci beaucoup. Wana bozomo la champion de Dingwe, Motonangenge. Ciao.